tout place moko ezaka ke akomi Kayen ah bakomi ba Kayen de bazawana wana na banani ba fayulu bakomi ba Kayen ya bino oui to bandi place moko fachaza ne ya bel bango ba Kayen alors omeki Nchasa comme États-Unis pour bondi make asali banyongo nde bafutaka nde banyongo onde ko kimbuta sa nini azwaka nazo senga na bandeko ya ensemble bo moni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na ino saka so pas comme ça le président Félix attention bon rebelle na ba so de mutombo pas so de mouton na septima mo siver RDC est comme fréquenté la communauté internationale net lelo. Lelo fachi azimboka oyo. Azo sa musala ko sala remettre tout en ordre. Attaque no ko boyingai ngande mutu na ko polo ba boya sima. Mais bolimo ya Congo et les gars liboso ya bolimo na personnel. Mutu na mutasa la selon ba compétence na ye boko team de liboso. Le plaisir est partagé, amis téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus dans Katani, Mero Nabino et Sikama Solo et Congo. Tous aura toujours dans ces mois Rosala près de vous pour nous brosser l'actualité générale Neko le Congo démocratique. Mesdames et messieurs, boy malam parce que tous allez en forme, tout le monde qui toque, peu importe la situation politique ou sociale et le Congo démocratique. Tout ça, le partenariat Oyo. Bissona bino pona kopé Sabino vraiment ba information en temps réel. Les sengeli bo retenir que Ija Fazar Okoba na Rosala Musala na invitation ici et Koyepe na hôtel de ville. Ndeko Gentini Ngobilamba ke sengela ke ko répondre na conseiller na financier na invitation ya Ndeko Gilles Alingeti. Madame Fifi Masuka Saini asalaki message moko na journée internationale ya journée mondiale ya tourisme ngana loba tout à l'heure to kozwa yango ami le spectateur. Mesdames et messieurs, marché ya mokezaki reporter mais bazako prévoir meeting moko mokolo ya le 9 octobre et le 16 barotambola dans toute l'étendue de la République nangambo ya Chango. Et puis to koyoka lisusu vision fachi et ko célébrer anniversaire na bango kaka na Chango après ba date son ato éviter vision fachi et kama wana mwana mboka Jeko Beya autrement appelé l'homme de Chilejelu. To ko tala na résidence privée na poto sur Olampe masolo wana mais avant tout bana masolo to zona nous élément maman Fifi Masuka Saini ou azako ko s'adresser dans la population congolaise, pourquoi pas en particulier dans Lolaba, Balola Benyoso, na où est la journée mondiale du tourisme. C'est parti. Très chers compatriotes, avant toute chose, je voudrais rendre grâce à notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour la vie de ces jours, car il nous justifie toujours. C'est avec beaucoup de plaisir et une grande satisfaction sans pareille mesure que je m'adresse à l'opinion tant nationale qu'internationale à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, édition 2021. Ma satisfaction est d'autant plus immense par le fait que ma province, le Lualaba, capitale mondiale du cobalt, pourquoi pas du tourisme, est honoré aujourd'hui d'être choisi comme cadre de la semaine congolaise du tourisme qui sera organisée pour la toute première fois et dont les préparatifs sont en cours. J'invite par cette occasion les différents partenaires habituels à s'impliquer, chacun en ce qui les concerne, afin de concourir à la vente de la véritable facette touristique de notre entité. Ce qui va davantage attirer différents investisseurs, avec comme impact le développement intégral de notre espace. Mes hommages les plus mérités sont adressés aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo. Je cite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis pour la pacification de notre pays. L'humanité tout entière célèbre en ces jours la Journée mondiale du tourisme édition 2021. Il est vrai que ce jour correspond bien à la date du début de la célébration de la semaine congolaise du tourisme initialement prévue à Kolwezi du 27 septembre au 3 octobre 2021 et pour des raisons évidentes a été reporté du 9 au 13 octobre 2021. La pandémie de Covid-19 a eu un énorme impact économique et social
Elle a frappé à la fois les économies développées et celles en développement. Et ce sont les groupes marginalisés et les plus vulnérables qui ont été le plus durement touchés de tous. Le redémarrage du tourisme va aider à enclencher la reprise et la croissance. Il est essentiel d'assurer une répartition large et équitable de leurs retombées. Car il ne peut y avoir de progrès là où il n'y a pas de travail, et sans travail, il ne peut certainement pas avoir d'avenir meilleur. Le travail qui n'est pas seulement un emploi, mais un moyen par lequel l'homme s'accomplit dans la société et dans le monde, est un élément essentiel pour déterminer le développement intégral de la personne et de la communauté dans laquelle elle vit. Très chers compatriotes, le tourisme doit être considéré comme une expression particulière de la vie sociale ayant des implications financières et culturelles, ainsi que des conséquences cruciales pour les individus et les peuples. Sa relation directe avec le développement intégral de la personne doit orienter son service, comme avec les autres activités humaines, vers la construction de la civilisation au sens le plus authentique et le plus complet, c'est-à-dire la civilisation de l'amour. Très chers compatriotes, de l'analyse même du thème retenu cette année par l'Office national du tourisme en sigle ONT, à savoir Tourisme pour une croissance inclusive, il sied de comprendre que les soucis majeurs pour notre pays en général et la province du Lualaba en particulier, c'est de passer du tourisme simple, synonyme de détente, voyage, loisirs, vers une source d'épanouissement tant pour les investisseurs dans l'industrie touristique que la population riveraine des merveilles et potentiels touristiques dont notre entité est dotée. C'est ici qu'il convient de rappeler notre souci de vouloir faire du Lualaba une destination touristique avec ses multiples sites touristiques à travers ces 5 territoires. La semaine congolaise du tourisme que nous attendons comprend entre autres un forum de haute portée scientifique et économique, une foire où seront exposées les merveilles de chacune de 26 provinces de la République démocratique du Congo, des échanges entre différentes personnalités et investisseurs suivis d'une découverte des sites touristiques de la province dans un circuit à 3 axes. Je ne saurais terminer mon propos sans une fois réitérer mes encouragements à tous les acteurs du secteur touristique ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, sont engagés dans l'aboutissement heureux du grand événement qui pointe à l'horizon, la Semaine congolaise du tourisme. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le secteur du tourisme. Voilà, merci beaucoup la réalisation. Je pense que tout Kolanda élément on a coup de chapeau à maman Fifi Masuka Saini, tu es Sarabino Zalara kakana politique et les sectoriels, comme Italie santé, comme Italie culture, comme Italie sport en tout cas maman Fifi Masuka Saini, coup de chapeau Kobana Osala Moussa Neuza Osala et puis heureux anniversaire dans le futur Gouv arobase Mukuna lobby tout ces pays qui n'accueille vraiment Kitoko na résidence privée et si kao to souflaki une année de plus il y a mon amboka Aaron Mukuna le choix de la base. Surprendre d'ailleurs, pour comprendre que l'émission nous sommes à préparer, tu as livré mon résidence privée et si Kanini a surtout qui n'attend de ces blagues de ça, une émission vraiment réelle, live, les lots dans la résidence privée et ça on est une côté l'équipement sur la Congo Kitty sans pour autant connexion dans le téléphone moyen bibaron quand même. Bon, c'est tout à fait normal, vous avez d'informations, vous allez être vrai journaliste ou dans la source. En tout cas, félicitations à Moussala ou Sala. Pour la statique dans la télévision ou bien na plateau na bino, mais beaucoup de na terrain pour nous regarder la source information. En tout cas, félicitations pour nous. Merci beaucoup, président Jacob Eyato. Sur la vraiment dans le Cambo actualité de l'air, tous les lots bakomi kotuna position na yo eza
ndenge nini Jacob ya bayebiye azali moto ya lité na kati opposition Jacob ya azali moto akangami injustement na régime passé mais lelo yo azali sur opposition te mais bato bakomi ko constater comment est-ce que lelo na pouvoir au lieu côté ka mokonzi ya mboka au lieu que olobe la pouvoir ya Fachi yo azali ko kende plus na ba activité o za kozongisa bato na mémoire on dirait toza na opposition ba marche ba sitting ba contrepoids na bato baza ko sala ba marche na bango pacifique que et outi wa plutôt vision ya Jacob ezali wa non je crois na mboka na biso bato ndeko na biso ya opposition il faut ba yebaka pe ke au pouvoir pe ezali opposition pe ezali ozo comprendre ndenge tozolo ezali leçon te na ko enseigner bango parce que ba yebi ke chaque parti politique ezali objectif ezali ko conquérir pouvoir. Deuxième objectif ezali ko conserver yango le plus longtemps possible. Je crois que même bango batu bandeko na biso ya lamuka ceux qui bazui pouvoir je crois que bakoloba te ke batika libertinage na opposition oyo kozala na bango bakoluka toujours ba recadrer bango ba contrôler bango ozomona lorsque batu bazoloba ke tozobima na nzela pour que to bebisa nyonso ça veut dire il faut totika bango ni ça ko bakomanzela ko bebisa nyonso bazobima nzela non na dépolitisation na politisation ya seni na lobi boy baloba ki bien tala ba discours na bango ça veut dire bakomi ko recadrer bango moko que ceux qui tobimi tokozonga lisusu te ça veut dire tobimi pour tozwa pouvoir ozo comprendre wana tokotika bango te il faut to kengela pe bango to yeba ki bazo sala nini to contrôler bango mais pourquoi seulement ko contrôler bango zo kende na ko contrer bango na ba jour ya ba date na bango ba manifestation mingi totali parce que bazaki étonné même na rendez-vous na bango na gouverneur de la ville incessamment Jacob ya ko kota na réunion yo zala ki prévité non zala ki éviter parce que to komela ki pe gouverneur to zala ki na marche na biso il fallait pas répondre biso alors il fallait to kende to yeba position na biso. Voilà pourquoi tout le monde qui m'a surpris. Il fallait passer le salon là bango. Alors, tellement biso tozana batu belé, batu bazolanda place tozali. C'est comme ça bango. Banga qui pour na komona bateau tozali ki na bango nde loko effrayé qui vont. Mais quand la ne peut pas gouverneur de la ville, je ne pense pas que bakena mokili mobimba. Ezala ka moi comité restreint bakena wana. Mais boni vision fatina yo moko moto a train okendaka toujours na ituluka. Pour nous influencer ce que tu as pas dans chaque jour batu bayak so na hotambola batu bazala na ngai partout na bat à des fois que tu ba ko boya ko bengisa na ba fete pour na ya là na ondenge na ngai ezaka batu so balingi mukolo batu ba ko boya nga ba omola nga na hotambola nga. Alors batu belé ba ebi na casquette na bande ko na biso diaspora na casquette na yo ya la force du progrès mais sika to mo na ilongi ya sika vision fachi zani non nazaka ka membre de la force du progrès mais vision fachi ezali asbel oyo ezako accompagner le chef de l'état mais nazaka ka membre na kati ya force du progrès na longo force du progrès bato misuba lobby vision fachi ezali structure ya yemoko mokonza mboka yo eza na elilingi ya pamba est-ce que c'est là est vrai non eza eloko na ngai moko bon eza eloko na ngate ezali eloko oyo bandeko ba créer ki angonga na zaki na na prison alors bandeko ba yaki ko mona ngai ke mutu oyo akogi ko matisa eloko oyo ezaka kayo parce que totala ki libanda to moni mutu mongo te o so simbe eloko oyo emati tango mabimi je crois que na yaki na kendaki na force du progrès mais babenga nga déjà na zala wana ba pesa nga déjà poste moko na vision fachi. Bien que zagi na prison poste la na prison. Oui poste la ninga c'est comme ça que bachaki la autorité morale ya vision fachi. Tant to bimi to meki ko mobiliser pe bateau to salama ba action ibele pe bande ko pe la force du progrès ba yo monte yo faut zala kaka la force du progrès malgré vision fachi ne ba ye ko pesa ma moi jalousie moi un ezali eza makasi ezala bitumba tu vas olanda biso alors ba ko yeba ba objectif nini clé global ezali na vision fachi ezaka ko soigner mokonza mo na sens nini non objectif na biso ndenge tolobaka toujours ezalaka na slogan na biso tolobaka lutte contre la pauvreté ça veut dire combat na biso majeur yango wana hormis ko soutenir mokonza mboka tolingo au moins ba jeune va se prendre en charge tolingo au moins ba jeune va créer ba misala ça veut dire que totali na bamboka nyonso to se développa eza l'état te muto créer comme ça là eza plus ba privé ozomona mboka na biso
Ça veut dire que tu vendeli toujours ba futilité. Ba jeune bazaka na makambo ezanga tina. Ozomona ndoko mona bazo sepela mais makambo tina o mona bango te. Pona ba jeune balingi ko benga ba toujours ba président Olanda batu prezo yo leki bango ya mukolo oso comprendre. Mais koluka ko créer ba jeune bazo créer te. Jeune soit $100 na yembangu. Ake na bar, ake koliangulu, toke kapela, toke boye, toke ngwasuma, toke boye, bake kobina. Lobi esili, abandi koluka mususu, koluka président, ozo comprendre. Or, na $100 wana, oko komisango 200, eko koma 300. C'est comme ça que toza na kati ya kosani ko s'organiser. Vision Fati uti ko bimakala mingi te. Na banjé politique, c'est comme ça aux hommes a des fois tous en branche politique tous en boy mais tous en vendent ça masolo pour que la formation et ça les mains. Très bien. Ça veut dire la formation d'Akisani to koyi ba déjà boza ko penser to possible ça na katsa vision. Non, ça veut dire que comment batu bako se prendre en charge, il y a entrepreneuriat. Très bien. Aux hommes cette fois-ci biso to ko pesa na moi quelque chose. Moi quelque chose en to banda kolanda batu pour na ko évaluer. Ça veut dire bako pesa $100. $100 wana to luki biso mongo to évaluer et loko ni nous so to pesa $100 au komisango $150 peut-être na un mois. Très bien. Aux hommes na un mois ou bien na 2 mois et go comme $200 biso mongo tozo landela. C'est comme ça que toza na kati ya kosala biloko wana na ba mama peut-être ba mama ma papé toza ba mama wana bazana ba fond ya muke au moins 50,000 yangonda ali sarabana yangonda tangi sarabana alors biloko wana soki tozo soutenir bango tozo landa je crois que et ozala bien toza na kati ya koluka pe ba partenaire oyo ba komona ke ba idée na biso ezali malamu en dehors ya politique toza besoin pour assister bato ba jeune fille mère on peut ça peut-être ba formation to futeli bango to sommeli bango ba syllabus to futeli bango ba centre je crois que ba kosala quand même bien soki atelier moko to fongoli bango moko bazo sala wana kanisiza nango mabete président Jacob ya mais kambo ezali concrétisation na réalisation oza ni député national provincial ni ministre ni secrétaire ya parti présidentiel oza ina okaka membre ya force du progrès président de Vision Fati makanisi nyonso za kolobao ce que lobito chango en pratique kosunga bato wana nyonso nana za na sima no mbongo ko utapi. Non, problème ezali ya volonté mbongo eza maile mutu aza na bato aza toujours na mbongo ngaba ipsanga bongo na ndenge ba ipsanga mutu aza na bato aza na mbongo. Donc yo pour okene na ndenge ba pechozo déplorer ba kenda ki président yo pour okena ki président pour sunga ba. Non, ça veut dire que tozo s'organiser so tali ba réalisation na biso no tozo sala. Ça veut dire toza na ba partenaire oyo bazo soutenir biso. Ça veut dire que tozo solo là tozo expliquer idée bato bazali o ya motema malamu o baza besoin ba soutenir. Alors biso pe toza parmi bato bazo senga pe ba soutien OK makambo ko simba lelo ba ndeko pe baye na soutien. Lutte contre la pauvreté surtout na bilenge ou ba fille mère ba maman ebele depuis ozali bato bazolanda biso un peu de partout ba ndeko pe ya diaspora. Est-ce que tu as déjà la concrétisation, la réalisation de comme on a Vision Fati aussi Bossali? Là, tout sali, moi, ma belé, mais il y a un dam. Récemment, tu as coupé sa biloko. Je crois que tu vas rolanda un peu na bilili, tu as coupé sa bilili au mona. N'enge to sali, bande qu'on a biso moko boye ba zika ki na kandolo. Je crois que to memela ki bango ba couverture, to memela ki bango bilamba, to memela ki bango ma biloko kolia ma muke c'est là ba moyen na biso. To za na ngo mingi te et puis moyen to ça la pe publicité ezate parce que ezali muke. Yo moko ko mona ka ndenge ba mama bazo pesa merci ndenge bazo kumisa biso na ndenge toyaki na assistant. Vision à yo personnellement ezarani que peut-être 2023-25 Jacob Yarozape candidat na habité na gouvernorat vous la candidat député national te pose à une cas na volonté on a aussi sa pauvreté na ville à Kinshasa na RDC. Non d'abord na politique. Naza politique na bande ngo mona muke ça veut dire que naza osala makambo nga ebele ba faire nanga na tika nyonso surtout na kota politique. Alors na politique wana na koti kaka pamba te na salinete batende ko mususu ba former biso pour to koti pe ba prison mo ebele. Ça veut dire que na go vanda na ndako. C'est quoi c'est moi pour bitera lisolo na partout où ilsaloza puis prison on est ça là vraiment esengo. Et bibi ça casier judiciaire en par exemple. Non ça la kanga esengo te mais ezali nzela ya ba grand.
Ça veut dire que les grands surtout les cas, côté de prison. Donc, on va continuer en prison, selon je crois, ça grand. Non, non, le but est que dans le lobby, la plupart, il y a des grands et belés, côté de prison. Ça veut dire que les aliens sont là. Mais oh, monsieur, pas côté de prison, tu vas grand, je reconnais. Dans le lobby, mutu na destin, na avenir, na et ça mutu musu pour comme place wana. Ndenge tokedobaka toujours mutu akokende zandu, mutu akokende na moto, akokende na bis, akokende taxi, akokende na makolo, mais objectif na biso ezali zandu. Ça veut dire que mutu na mutu ana ndenge na ye. Nde to lobby destin ya mutu na mutu. Mais na tangi par rapport à ba grand ebele, na ko banda na Jésus-Christ à côté bo. Ezo comprendre. Toki na idopes. D'accord. L'imbique il fait que tu payes monsieur le fait que ça fait manakimia. Toki ba. Etienne Ape manakimia. À côté bolo. Nga mogope. Isuki wana. Oui. Isuki wana. Pour fatia côté président ce ko olinga kana. Mondo baza bakran. Bon bango a otu ko côté prélite. C'est Jacob et ami le spectateur. Nous sommes la fin sans complaisance, on va dire le retour en relax. De retour à maintenant sans tabou. Jacob et bandeko la muka ba yoki ba orientation à hôtel de ville ba décaler marche na bango et comme les 16 mais ba na meeting populaire les 9. Le même Jacob et Alani sous son anniversaire ya Bison Fachi sous kaka na chango. Boni bonozo coincé bandeko coincé penga komi kolela na komona yo partout et partout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nil pas dans le lobby qui est aux anniversaire les 9. Dans le lobby. Mais n'a pas ça mon monde dans les réseaux sociaux. Non, je crois que tu as préparé tout un partenaire peut-être les 20 meetings na Bishopé aux anniversaires. Ouais, on a s'intéresse. Ils ont mécanisme. Yo ça ata lukunga te quoi bande ko basali octobre lobby ba pe misa. Non, mais son lobby dans ça la lukunga na ça la. Mais yango na lobby. Ce qui yo lobby na ngai. Que ça la lukunga na après ya osala président Jekobeya le 20 meeting boana pour ça nango est-ce que bo osala ngata na moamba yango na lobby na yo soki yo sengi demande batu ba yango na TV yango na sengo na TV yango na ebisho za problème te soko lobby parce que biso toza bakolo chang to beti chang o comprendre omoni batu bazolela nyonso wana eza parce que to beti ba mona chango pe nazo pese mbote mona mboka Francis Chibara bana mutalaki sepe chango kao yo wana mais wana eza ba association wana eza politique te yo zo comparer détermination politique na ba association yana mo mais yo pesa association eza politique te as belle vision Fati pesa eza politique te eza politique zo bunda bitumba ba na lobi na yo tala énergie to yana ngo banda Pascal ti parler du peuple eza facile ba ko zo mona vision na chaque yo point na lobby boye yo kasi la muka eza eside yango mo bazaka yango na nouvelle là na minute non basé belé lobby bakanga ndeko nanga Constant Mutamba ila ko se felizo bana bunda na kata basa peto bunda ki l'homme de Nojek na pesi mbote sika voilà mutu na ngai bo. Mais le ça la rayo ndenge ni président Jekobeya tango zo mona ke bozaki qui 37 ans na kati opposition boza na pouvoir ango baza ko bondisa ngo un peu de partout na bande ko baza na kati ya union sacrée tango fanda ko tala makambo so milo belakani singa ko panzana na batu wana IDPS banda na 12 13 parlementaires mais na 13 parlementaires wana bango ba bondisa iso IDPS et ça bitumba to message na même na opposition ba bundisa biso la conférence nationale ba bundisa biso ça veut dire que na ba rassemblement ba bundisa biso eza nango normal problème na biso ezali parce que tozali saint vous comprenez nde yango na bino IDPS ouais biso IDPS tozali saint Saint-Étienne les abanani ba pesa bino poso bozali saint oui bina mambo asenya ndi bazolo latsa bino coloration ke non bozolo ka tricherie bozolo ka tout candidat na bino leka Saint-Étienne ngo yango non mais c'est tout à fait normal parce que batu bazo comprendre te ozomona tango bakendaki 8 tango ba okende 8 wana bakokai ko avant bakende fallait basani ba décrier que non notre monde déjà tricherie eza wana problème na bango ezali candidat ya la muka il fallait ça aleka mais na lobby muto central électoral il y a 5 ans avec wa pesa résultat que Martin Fayulu a gagné qui wana candidate wana pour akatani de créer ba trouble nyonso wana mais pour ko kimia loko a Saint-Étienne de Kojekobia parce que miko eza kokende tolandi mokonza mboka loyibisi ayebisa kabiso bel et bien qu'il y aura les élections en 2023 mais ce qui te lobi total makambo eza kokenda
Mais tu commis beaucoup de crainte parce que jusque-là, l'équipe a de nouveaux animateurs et est-ce que 2023 élection est causée? Je crois que yo pose aller parmi les politiciens, vandakana ba politiciens belé. Pour na yo, makanisini no gopesa na mokonza mboka. Anome, abenga bango, agangela bango, bakanga bango, ba imposer bango ou bien basala nini. Parce que bazali batata ya milimo. Très bien. Ya batu. Bazali censé cause la série. Soki balobi to longola. Oyo tocha tango bakocha mususu ba misusu pe ba monige wana za bien te ba bloquer siko tokosuka wapi na glissement. Alors faute ezali ya ba ya mona zolo ba marche ya la muka eza na tina te makambu ya kolobela mokonza mboka. Voilà pourquoi tozo soutenir ba institution parce que ba institution ezali elo côté ozomona nazolo ba yango bien soutenir l'institution baza kufunda ndekombo soko dia kuna koti dictature na kati assemblée nationale. Non, wana ezali règle ya assemblée ngana député te siko na kolobanini. Ça veut dire que ba député ba yebi baza na makasi pe ba na mayele nyonso tout ya kovandisa démocratie dans assemblée. Parce que bazali na ba règlement d'ordre intérieur ba na ba moi ba loi ebele belé. Vous comprenez? Makambo yo tozolo ba ya seni. Ça veut dire état le chef de l'état na nini? Chef de l'état aza musika mais biso tozolo baboy soki ba moni ke batu wana ba okokate so balingi basala ba marche pour na chef de l'état bandima batu wana ba azo sala musala na président ya église de réveil ya za président ya biso bazo accuser parce que azali moluba mais biso pe tozo accuser ndeko mbongo est-ce que tolobi ke parce que azali mutalamuka non biso tozolo ba na comportement bango bazolo ba pour na tribalisme différence na biso yango na yango tozolo ba zongi sengi mutu ma zongi kasi bino pe botelemela ka seni non to telemela ka seni non pas parce que ndeko wana za muswahili ozomona balekisi trois ba swahili to telemela ka bango te biso tozawa ko telemela façon ya organisation ezala muluba ezala mukongo ezala muswahili bango nyonso baza ba congolais. Très bien. Mais si quand je connais la politique, nous le boutique à faire nyonso na stade à Marambo. Arbitre ezali chef de l'État. Arbitre chef de l'État za na Marambo na te. Place bozo lukawana. Bandeko non bandeko mi balé c'est la catholique ba ki ba mena ko senga ba audience na chef de l'État. Na lobby. Bozo luka. Tant chef de l'État goloba. Bogoloba nini? Pour chef de l'État soit le bon. Lokola bazawana mais oui, bien ma malonda. Si nous avons le chef d'État, on malonda. Tant on konzamoka pour équipe pour mokoloto. Mais yango na lobby ki yango ne memi biso na ba biloko union surtout. C'est parce que procédure ya rosar malonda ezaki respecté. Il y a des nika di mesa respecté. Oui, il y a des nika di mabatutu va se mettre d'accord, bazu par rapport à conséquences. Il y a ba rosar malonda ba bongi c'est union surtout. Vous comprenez? Donc il ne prêt. Bakote candidat ya koi bao basiliki lelo koza wana. Donc à ce stade surtout retenir Denis Kadi Mazali bon. Non mais azo rempli ba critères. Azali bon parce que to moni 5 yepsanga critère o 5 azo boyela ndeko Kadi. Azo boyele kaka po aza muluba yango wana. Est-ce que bako boya mutu po aza muluba? O ako favoriser chef de l'état. Mais muto yo a organisé élection président Tshisekedi Abimi. Aza muluba te. Vous comprenez? Est-ce que bakobanga baluba partout? Ezaka soki ba nommé muluba. L'église, soki baza besoin na baluba te. Balongo la baluba nyonso ba na église catholique. Je ne pense pas ndeko je kobe. Non mais c'est normal te. Parce que Mobutu azalaki awa. Armée za oloba munoko. C'est lingal. Tozalaki na Mobutu pendant 32 ans. Armée loba lingala. Mais tant que Mouzaïe, armée le bien monogone, Pabalousi, Swahili, est-ce que n'a a crié un scandale là? Batunyo surtout oyo basala na kabila basala Swahili. Nyonso. Presque la majorité. À 90%. Baswahili. Vous. Mais au pouvoir, au niveau copier non, toujours copier. Ceux qui ont copier premier ministre, Alinga Zala Moulouba, directeur à cabinet, le chef de l'État, Alinga Zala Moulouba,
aza Moussouaili. Et chef d'état-major, azali. Chef, commandant, il y a ville, province à Kinshasa, azali nani, Moussouaili. Mais finance, azali nani. Oui. Finance. Azalaki Moussouaili. Azalaki Moussouaili, mais Azam Moulouba. Lelo, BCC, Azam pas nani. Azam Moulouba. Mais est-ce que Zama Soki Balouba mi balé ba côté siré oui ba Swahili ba côté mi balé faut créer un scandale. Je ne suis pas dans tous ces polémiques amis téléspectateurs. Non, Tony Koloba, il faut qu'on change. Très bien. Ça veut dire que c'est tout à fait normal. Moutako aux Alandais ils depuis ces heures travailler, Zaki na bateau ba travailler. Aux homona. Mais et comme à un certain moment même na kati IDP c'est aux homona yango. Oh, ceux qui totali bateau ba bunda ki mingi ce sont des Kasaïens. Ou ba bundi ba koti ba kangami mais même eloko so ye kaka te bino balu non soki muto a mérité ngai naza muto nazo bunde la liberté ozomona nazo bunde la liberté na égalité nakoki jamais qu'on vende place injustice ezali ça veut dire oh a mérité un point très bien. Ou à mériter, amis téléspectateurs. Je pense que vous allez ressentir avec beaucoup d'amour. Moi, je vais répondre à mes tours. Mais tout le monde qui est souka, toujours 2-3 petites questions. Avant tout, 5 questions à téléspectateurs. De que je vais aller au dossier à Ram. Et n'ingisi ba Congomani belé, ba on est ko bayango IGF ko kenena peten sikte makambo ba Congolais ba sole la ram. Enfin ministre qui ba samadi bazalaki devant bayi lui à peuple. Maloba na yo par rapport il y a appel d'abord à Bengi Saïmon pour une explication. Il y a les Italie dossier arabe. Non, Bissonio Soto Tozo, c'est Pelande, Ozomona Tozo Lovaké, bravo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que ça a toujours différence na prédécesseur naï. Ça veut dire que différence ces alliés à monene ndenge balobaka toujours la justice élève une nation. Mboka o justice ezalité mboka oyo justice ezali na sens moko mboka na et que se développer. Voilà pourquoi batutu bazolanda je crois ba PCA 48 heures azonga aya ko pesa ba explication claire. Très bien. C'est ça aux ali au biso to koloba ezali que ce qui a pesa ba explication na claire. Congolais, je crois que les Congolais vont les maboko. Ce qui peut appeler ces explications, ils allaient clair, ils allaient flou. Je crois que les députés ou les représentants n'abisso vont tirer conséquences. Très bien. Toujours qui n'a reçu qui ça. IGF, Moussala Dosala, c'est long je cobe. Quand on rentre, toi dans Moussa Moussa qui toko parce que bazaro lo baïs bazo qui n'a pas spéculation, alors qu'il ne fonte n'a pas dossier, azoya n'a pas publication, n'a pas dossier. Analyse na autant aux autres la Moussala de Kwalingeta Dosala. Non, biso tozo soutenir rien en tout cas, na musala zosala, je crois que tozo préparé déjà prix mon pour na repé ça y est. Prix. Ouais, la repé ça y est par rapport au musala ouais zosala. Tant watu beli baza ko dénoncer. Marambo le kina sport batu ba dénoncer zaki malamu te marambo le kina Tony moi bezai kito côté. Marambo le kina ministère ou ya formation professionnelle kito côté ndeko jeko boza ko préparer prix. Non, je crois que là on a participé belé tout le monde n'est pas dans la prison au monde moto musuzo sali lo kwa bia e bonga na rondi maté devant paguer na rondi na wanga na ga IGF alingeta continue ça musala mais continue ça nous avons année auto année 2022 je crois que d'ici là c'est tout sali ce qui va permettre ngana l'action maquette nini auto sali déjà et fiji na eto sali tozongo na suka ami tous les spectateurs tozongo na suka prier au travailler biso tozali na sima ya batu bazo sala makamba bien. Très bien. Net ministre ya finance bazo sala musala ne bien. Tozana na vie na ngamoko ya sala ka musala bien muto a DGI. Ça veut dire qu'il a multiplié à triple la recette. William Pampam. Non. Il y a sa commune nani pasteur Mwakadi. Tozana bateau bazo sala musala na bango bien, il faut encourager bango. Bakende toujours liboso et loko zangaki bande kuna biso oyo balika eza yangwana soki bapesi montant moko boy ke zwa mbongo sala boy ya zumbongo na ekomi yayi mais tout le monde quand même batu bazo bunda pour que makambo change alors déjà ceux qui tourne à 2 3 4 5 je crois que mboka na biso ko sa nini ekomeka ko hôtel alors
tout le monde a rendu que Jacob et Amingi. Bon, on a évité ce que vous avez rendu au soutien de rendu que Jantiningo Bilambaka, tous à la contre Bato Balobarakin, Bopeto, Fonfouin. Ils ont fait bien ici, mon collègue vendredi. C'est là qu'il y a un conseiller financier. Tu bêtes à ma boucle, comme ça là qui te voit. Non, non, il y a un problème. Ce qu'on te voit à justice, ce que je sais, c'est que c'est est-ce qu'il faut que vous non. Non, il faut faire justice. Non, non, ça n'a exemple, ok. On a le ce que Babengi na justice que nous sommes. Est-ce que c'est un problème? Il y a un problème. Ça veut dire que Ezali Biloko wane photo mesana nango. Ça veut dire que tout le monde a rabattu belé na bapo Ezali normal. Bako ko invité au puis bako net nga na un problème mo ya facture. Ba ko prélever ba sali erreur. Et comme ba 90 000. Comment maintenant faut avoir moins de 50 000. Vous comprenez? Ça veut dire Ezali normal. Bazali batu bako ça la erreur. Bako mais ce que qui Ozali mboka na monsieur komiso ki invitation yeba bi maman age kwa yibi nde biloko oyo moninga nazo soutenir gouve yango wana nazo soutenir Ngobila par rapport ya mosala wa osala. Ça veut dire que biloko oyo a réalisé pendant 2 ans et demi bato belé basali yango te nazo loba na yo na lobi na yo nazo loba na yo non nande Ngobila basali biloko boye oyo Ngobila asali bolinga sala nini asali nini te na lobi te omeki asali comme États-Unis pour bondima ke asali non mutu nyonso to azakaka na eloko oyo asali aza na limite na ye eza eloko nyonso to ezalaka na ebandeli nango souvent na lingoisa bato na ya poto po lobi 2 ans asali ndeko Gentini Ngobila mbaka Jacob aza komona ba côté positif nini asali na 2 ans et demi oyo déjà comme que 3 ans non ezali na ba réalisation ebele pe asali ba point ebele asali ba nzela oyo tokenda ko inaugurer oyo eza oyo asali elengesa eza na ba pont mususu oyo asali eza na ba biloko oyo azosala avandika mabe yango wana omoni biso ba congolais ba message saiki biso mabe na ba publicité ozomona ba publicité ozo le kambouk la télé 50 tale logo Kabila sali tale logo Kabila sali ne batu ba azo sala c'est comme ça mais ezali na batu misoso peut-être azo sala na silence ba yebi net président Fatou Biloko azo sala. Ça veut dire que alingi kuto mukomso abenga ba journaliste ba communicateur muso ya yepsi wa non botika ko lexa maele pona ko komisanga ndenge bozo sala yango alors tout tika misali salim ozomona RTNC yango wana soki azalaki mutu mazo lekisa ngo atie mbongo financer ba journaliste bokende boloba bosala boye je comprends. On a pas invité que ça le finance parce que tout le monde a osé ça dans la province il y a là bah maman Fifi Masuka a financé à journaliste c'était même ça les autres salem on a bien en publicité na lobby Moïse Katumbi azalaka oyebi ka zwaka ba chaîne muzo pe en otage ya katanga comme paradis boye ça le kota oreza ba chantage zangatina ça veut dire que mutoko ko sala pe promotion na yi tout le temps bazo lobela e mais tu as besoin siko yonde hein moni Congo il faut changer très bien ba tout il faut pas changer tout le bakate Congo bongo na mebito ba congolais batika na mentalité ya kalaté tu as besoin Congo changer et changer ndengeni ndeni muto akutaki combien la caisse vous comprenez ba pesio peut-être responsabilité ba bibo lelo comme bourgmestre mais hôtel bourgmestre wana ata $100 te ezana na caisse mais on va transformer l'eau au ko sala nini ndeko na ngai c'est ça batala kaka mutako parce que ba konzi pe bango mo bazaka mabe pour ba pesa ga impression wana soki kaka côté comme mokonzi a changer vie biloko nyonso tout oh eza bongo te photo yeba osali na komi bourgmestre na kutaki nini et priorité eza nini bon asali osali état de lieu. Très bien. Est-ce que biloko wana ezalaka te neti na hôtel de ville tokuti déjà nyongo ba nyongo nde bafutaka nde ba nyongo o ndeko kimbuta sa nini azwaka mais so tali recette au pe ville à Kinshasa kotisaka nde yango wana parce que lisolo ya recette balobaka honte recette wana ezalaka mbongo ekendaka na gouvernement te ezali mbongo ekendaka pe na trésor public. Je crois comment ça hôtel de ville. Te nazo expliquer nga na lingi nde to yeba na lingi te to accuser ba toto. Et to accuser ba toto. Vous comprenez? Ça veut dire que
il faut toyeba ndenge makambo ezotambola po nalobaki bien tolongoli Gentini Ngobila totie mosusu tokanisi ke to régler problème ezani na kisasa problème ekozalaka balongoli venanga babundisi ye awa venanga atuma tubwana ote nini bakongo nazolinga te na émission ba pesa ba impression nalobe boye lelo sikoyo mutu aza wana abongisi Congo Central Justin zo jouer intérim wa même pas ce qui mais yango nalobi na tunu est-ce que abongisi Congo Central à toi Salimbula boni asalimbula boni ato mitu neza yanga na tunu na yote kasi yango nalobi nga na ebite yo yebsanga à toi sali kombele na te jour ya manga na émission de retour yango nalobi il faut to longwa na étape wana ozomona ba congolais faut ba longwa biloko wana ezobebisa biso ça veut dire il faut azawapi viens à tout azawa hein ana Congo na RDC monsieur Sili sika tobe ça va tout kanda azawa tu vas zuluke makasi azawa zuluke to kanga ta photo neti bazo ke Congo Central mardi ya et bon siko kende komona azana stratégie na ya vandi ya kota ye requête na ye azoze là-bas va répondre et peu po asani azonga na mutu wa province alobi te poazonga na province problème oyo ya tu asala ezarani kende utu na IGF kende utu na IGF amis téléspectateurs tous na boy mama IGF te nalobi soki IGF amoni na ba problème amoni boybo azana droit très bien vous comprenez mais ngana zoboya bato bazobundisaka bato pamba atelemika abo asiliki ebi bituma misusu ezani oza besoin na mutu wana yamba yo mutu wana lokola yambi yo te mbala moko obandiko yoka niveau ya bakongolais oyo yoka bitumba ezalaka ka partout donc yo kaza ndenge bundisaka la moko za na posa pa ilo yamba yo non nazopesa exemple ya bato misusu ngana la muka to bundaka te toza ba diversaire te bango baza contre l'institution ya mboka ndenge ezosala makambo mais biso tozo soutenir l'institution ya mboka ndenge ezosala makambo mais so tokuteni tosekaka na biso eza na problème na ye biso to bon na ba o to vandaka toza bato touti place moko eza kaka ke akomi kayen bakomi bakayen nde baza wana na banani bafayulu bakomi bakayen ya bino oui to bandi place moko Fachazane Yabel, bango bakayen alors. Très bien, tu comme une souka, amis téléspectateurs. 5 questions à vie non de Kojokobe. Ah, tu n'auras mutuna mitano pesibisokaka. Une phrase simple, pas de développement. De Kojokobe ya. Babenga kaomingi chilejelo. Tu es bien que projet on a payé mukonzambo kala sakia. Tu comme une pina projet chilejelo. Non non, chilejelo ils ont avancé. Ils ont avancé non bien. Je crois que ndenge tolo baraka. Et ça question est à temps. Vous avez et là biloko temps balancer biloko belé alors bazo kene na malé pour que mais ça laisse mais je crois que et que très bien projet tilégé le zoké bien oui. OK social ya ba congolais ils ont ba facteur rebelle mais nga lingo ya no la ba congolais na facteur moko ya libumu ici ekomi ezako ya to ekomi na noté bon problème ya congolais ya libumu ba il faut pas comprendre tous on a ba difficulté o ezali belé d'abord nanu à l'interne so kei na ba mboka na ba province okuta biloko eza moins cher et puis ezali ebele mais banzela ezate ozo comprendre il faut banzela ça nini ebonga po biloko eya mais ce que banzela wana eza ya lelo te oye na 2 ans de aussi sa banzela o ezali détruit pendant 50 ans nous opé explication ce qu'on arrive ko to d'accord et c'est comme tout yango mutu ne za wana na lobby volonté ezali yake social ya libumu ya mais comme na noté hein et na lobby ezoya et ko ma campagne kala mingi te problème na biso ezali ko résoudre ba problème o ezali ça veut dire protocole ezanet po o bukamanga na nzete il faut soit tomati nzete soit au luki nzete musoso sanini otie obuki manga ça veut dire que net ba vivre frère ndenge baloba ke kita mais bato yo bazaki na régime passé baboyi biloko kita parce que bangone mutu baza na monopole ya kokotsa biloko wana c'est comme ça gouvernement azo contourner bango mo bakie somba biloko na bango basa nini baya po biloko sa nini ekita très bien pas de développement et monsieur Cécile lelo yo bandeko FCC baza ko milengela makasi balobi 2023
ba kozonga lisusu na pouvoir pour bakamba ekolo Congo démocratique. Une phrase simple na baneko ici. Bon, ça rêve na bango mutu nous toko na go kota na rêve ya mutu te pour que na boya rêver. Ezali normal, va rêver, c'est tout à fait normal. Biso to rêver pendant 37 ans, le lot aux en pouvoir. On peut se rêver pendant 100 ans, 200 ans. Le barreau sont en pouvoir, c'est normal. Merci beaucoup. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxième mandat, vous avez brûlé à moi pour le deuxième mandat. Les Congolais, ils ont l'andai Jacobé. Ce qui est un biloko mi balé ba facteur. Ou ils ont rassuré Jacobé. Un biloko mi balé. Il y a un Félix a collé kana pouvoir. Ils ont biloko mi balé. Il y a les bossos, ils ont volonté politique. Il y a les bossos, ils ont état de droit. Parce que même la Bible et lobby, la justice élève une nation. Ce qui est justice na biso evani ndenge présazo kende nango muyibi kozalate le détournement et kozalate et puis batu tout ba comprendre que ce que yibi ba osani ba okangayo et puis batu wana tango ba koboya koyiba ba ko servir nani ba ko servir peuple boka biso mutuna sukande ko Jacobe ya utala vena caméra ono utala ngate sénateur avi Joseph Kabila Kabonge une phrase simplement ramuni ngo yebisa ya monga wa sa kolanda biso une phrase simple zoelo na mutu Atobela. Hein? Atobela Masumona. Merci amis téléspectateurs. Ezaki Jacobe ya président de Vision Fachi. Naito Soleil Masola na seki makasi. Merci d'avoir mozaki ebele. Tokutani bana siba. Ba obi ngana sengaki. Anniversaire ya Vision Fachi sa mwana mwamba totika pe na changu fanda. Changu. Bande komo ba buzo kendaka na changu po ba shayer, ba coopérant, buzo batamaka na sima. To ya pe na balukunga. Toya pena funa, toya pena mwamba, tous en a pour ça tout le monde a force. C'était un réel plaisir amis tous les spectateurs. Beaucoup d'anabiso na ba chaîne partenaire et aux autres alabiso ka wana tikala na YouTube Betima sur le Congo Télévision. Tokutani mbarasi mana ba invité monsieur au revoir. Pour ensemble bo moni likopanando ke sika memi bino. Bande ko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon. Amen. Na ino ça que ce pas comme ça. Le président Félix a gaspillé mbongo ebele na ba so de mutombo. Ba so de mouton wana c'est qui mamo siver. RDC est comme fréquenté la communauté internationale netilelo. Lelo fachi azimboka oyo. Azosa musala ko sala remettre tout en ordre. Attaque no ko boyingai, ngande mutu na ko kono ba boya sima. Mais bolimo ya Congo et les galiboso ya bolimo na biso personnel. Mutu na mto sala sero ba compétence na ye, boko okende biso.